biso na Congo vraiment nazoyeba te pona nini boye soki otamboli wa wenze nyonso presque koma biloko nyonso likolo ya potopoto otamboli okota na wenze okotaki même okotaki ozalaki bien kobima na yo kozala ba potopoto tondi na makolo na bilamba en tout cas vraiment conditions à passe toza na wenze te et puis salité toteka likolo salité oya bonatongo basumbi donc salité moyen te babiloko tozolia ezoteka malikolo ya potopoto wana eza mpona selemba kaka te partout soki otamboli partout okende kuta biloko kolia likolo ya potopoto esalaka mpe bien te parce que c'est alors les conditions hygiéniques voilà hygiène ya biloko ya kolia tala nano net bakwanga biloko batekateka mipasi ya nzela mpe salité moko donc esila posa ata ya kolia te eloko oyo ezotekama na disposition ya kolia yango donc il faut ça bien protéger bamesana da na salité bamesana yo zwana na salité bango nde bamesana bato batekaka mpo baloba gouvernement esala eloko toza na wenze te totekaka na prince ti toteka barse ezosalema ti toteka boye en tout cas vraiment basoda mpe baya opanza biso basalela biso ata wenze papa mokonzi bilo ezobunga neti boye toteka bien te tuna olinga nayekola ata moto na nga na bando opula po wenze nayekola ata moto papa na bando opula mpona nini condition oteka eza bien te neti boye kate omonaka boye bino kaka osalaka awa gouvernement esalaka nango eloko te donc bato babaya na bango fo bateka na bango babongo babongisa olobi babongisa marché babongisa basela biso wenze babongisela biso selembau oyo swe ezala na selembau wenze noeloko motu yana wenzo donc salite terase babongisa biso terase monene tozala bien toteka kitoko. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. God Aim met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, avec tes essais tu vas. La crème miracle. Bonjour, bonsoir, ça dépend R que vous suivez. C'est une très belle émission. À la présentation, c'est toujours Getty Samba, vous me connaissez très bien. Vous voyez que Bisso, Toyaka à la télévision, pour le répéter, ma solo est vraiment important. Makasi lelo, ngai nandeko pradile isola to meki kosala bino descente na commune ya Selembao. Justement, ezali pona kota la condition de vivre ba maman oyo bali kote kabongo na marché Selembao na kolinga beaucoup plus ngana lobelango mingi te parce que tozo découvrir yango ngai na bino mais motule kozane bandelibo est-ce que wende ya Selembao to kokutango na bon état est-ce que jour ya samedi batu ya Selembao baba chef wa kamara marché ya Selembao est-ce que basaka salongo na bango est-ce que salongo na marché Selembao et salemaka to wende ya Selembao ezali na condition malamu alors na kolinga beaucoup plus ngalo bapena mingi te nene utibidi ko sabino ne bandeli to kende to koma to découvrir ngo ngai na bino pour faire plaisir na tout surtout au bazuli baku et kitoko ya kolana biso na PS télévision et kosa la bongo plaisir makasi toleka
Mbote ndeko kombo na onani? Kombo na merveille. Mbote. Merveille au combien? 1000 francs. 1000 francs. Pourquoi? Congo te papa. Congo. Maniore comme to comme nelanga maniore comme nani. Ma ekomi pio. Bakwanga penza ezomwana. Donc quoi matara na moment oyo. Kwa mata. Alors yebisa biso condition nini bo teka nango à la marché Selembao. En tout cas vraiment condition ça passe. Toza na wenzete et puis salité. To teka likola salité. Oya bonatongo basubi basumbi donc salité moite. Basubaka basumbaka. Basubaka basumbaka ko. No mesa na bino. Eh, na sa mesa dans moite. Solo kutumba ucholongo la fulu karate awa mena moni susu e bandi osonga donc salité moite tozana wenzete toteka kana prince toteka weba dezo salema toteka boye en tout cas vraiment basola ba ya ompanza biso asela biso ta wenze mais na bosoto no su bote na wenda Selembao ba chef bayaka basala ka salongo baloba tozana chef awa na yemo so gouverneur babenga gouverneur ayaka ye mo be président leka awa tamona ne bosoto bino bo filme tina ngamba bungu mwete kuna kutu mai toyeba te mai we bimela wapi elanga me place za la kasa te mozo ka solo papa to lembi. Alors message na yo otali caméra ba kondi basala nini pona bino na marché Selembao batila biso wenze papa mon konti bilo zo bunga ne ti boto tika bien te tuna linga na yokola ta moto na nga na bando pula na yokola ta moto papa na bando pula kwa nini condition te za bien te bokate o mona ka bo bino ka osaka awa balingo ba benga na biso donc kima ka ka bakwanga kuna mwa ba bénéfice wa msubo ozwa bobo na ka mwa 5000 on so boki ka 3 kwanga bo otika na 2000 monte ke osale lote na yokola ta moto papa. OK, merci beaucoup, le message est passé. Mbote mama kombo na nani tozali wapi? Kombo na mama Mokambi. Toteka na wenze ya marché ya Bumbu. Marché ya Bumbu donc yo babenga marché ya Selembao. Donc na moyo Bumbu kuna Selembao. Mama Mokambi yo tekaka nini? Natanda tomate, pilipili na batondolo. Mais mama Mokambi yebisa biso ozali mama oboti bana omelelo boteka na bosoto, boteka la population na bosoto pona nini? Toteka na bosoto po na moyen de vivre. Moyen de vivre. Moyen de vivre, mais wenze penza ezate. Toteka ka po toboko la bana mais place en fait ozoteka salité leki moyen to tanda toteka te mai salité bino bozo monde. Moyen toteka penza ezate. Alors bakondi ya marché Selembao oyo balobaka nini loso bamona bino ba maboteka na bosoto boye. Topesa rapport tomona mutaya kosalela biso misala te o ça fait déjà ataba une année. Topesa mbongo salon. Topesa mbongo ya salon. Tofuta pe ticket. Tofuta bien normal. Okosa te. Ezape na bongo papa. Tofuta ticket. Tofuta ticket. Mais boteka na bosoto. Toteka na bosoto ezopia biso ba maladie po bosoto eleki. Solo makasi. Solo makasi tokoka kuko vanda te tolia. Alors
bato baotala yo bakonzi mpe baolanda yo basimba nini oyo euti epa mama mokambi mposa na bino majeur ezali nini wana otali kamera mposa na biso ezali balukela biso place ya bien par place ya bien bayokela biso mawa baya kolongola ta salite mpo tovivre mpo tozovivre te balongola bino salite ok merci beaucoup mama mokambi le message est passé merci papa nde toyambi bino bino mpe boyambi biso merci mbote mama kombo na onani kombo na ngai mama Tsanga mama Tsanga nimaka mbote te naobi bonjour kombo na ngai mama Tsanga ozoteka ni naoteka mwamba boye combien 500 francs muke boye te ngai te esika nde tozosomba esika bosomba matisi somba bamatisi ngai mpe ntango naoyaa na matisi mpo naza moto ya detail ozomona 500 muke te mpo ngai mpe kuna nazokendake somba transport makambo nyonso ngai mpe ntango naoya funa zwa mwa quelque chose voilà yango wana ndo moninga na kangi ndenge wala siko mama Tsanga papa yebisa biso condition nini bozoteka yango na marché Selemba oboye na bosoto boye mama Tsanga ozoteka mpona nini merci papa nayoki condition tozoteka eza ya pasi eza ya pasi mingi mpo soki mpenza naza en bon état makambo na ngai nyonso eza ya bien naolinga te nateka na condition ya boye ozomona soki nde toteka boye okoya futa tike na futi ofutaka mpe tike tofutaka ko ona salite oyo oui okosa na okosa mpo azoli ofutaka tike tofutaka bosalita boye pwani bino sikoyo bino moko bomona ata tobikende oleta oboye na boye sikoyo na condition ya boye eza malamu solo eza malamu te lobi ntongo etani o moto ozwi maladi o moto boye na boye ngai naza congolaise oyo eza mboka nakokokende na mboka mosusu tekene baya kosalela ngai boye to fo kaka na kati ya mboka na ngai awa kaka c'est parce que mboka na ngai nabotami nde yango oyo ata nakei quelque part ata nakei wapi nakei wana eza mboka na ngai te est-ce que si omona moto achangea papa si omona moto achangea mama jamais papa na ye azala ndenge nyonso akozala mama na ye azala ndenge nyonso akozala ata aza liboma alobi mboka na ye mama na ye aza kaka mama na ye ozomona moto mosu akoba ngai nakoki kozala mama ya moto ya liboma ya boye te mais sikoyo tala na condition oyo condition eza pasi makasi vraiment alors bachef ya marché Selemba oyo bazolaka bino solution nini mpona makambo oyo biso mosusu toza na un mois dur na bachef wana te na neni ata na lobi boye bo mbala liboso toloba yango eza mbala liboso te abo sikoyo nini obanga ni mbala liboso toloba eza yango te tolobaka na biso action nde ezalaka te action ezalaka te ata Selemba na bakonzi ndenge moko alors message na yo ya suka ya motuya ezali nini mpona babongisa olobi babongisa marché Selemba babongisa alors yo pesa siko message na suka mokonza mboka azwa mposa na yo penelaka nini mpona Selemba mposa na ngai nazoteka nazozwa mbongo te donc nalingi eloko na ngai ezala malamu donc nalingi na condition ya malamu babongisa na bino babongisa mpo eza mboka na biso propriété eza merci beaucoup mama Tsanga papa merci donc naza na posa ebonga kaka ebonga ote ndeko kombo na onani ok mbote kombo na nga Okito Bernard ndeko Okito Bernard yebisa biso apparemment uti boya Selemba ouais na uti Selemba movai na ope kotoyo te na vandi na nga na ipene me na leki na zela Selemba alors lorsque omoni bamama na biso ya Selemba condition baotekela na bosoto ete kozali moko bayimboka message na yo kozala nini na bato baokamba marché ya Selemba en tout cas esalaka mpe bien te parce que c'est là les conditions hygiéniques voilà hygiène ya biloko ya kolia tala nano neti bakwanga biloko batekateka mipasi ya nzela mpe salite moko donc esila posa ata ya kolia te eloko oyo ezotekama na disposition ya kolia yango donc il faut eza bien protégé par rapport na marché ya Selemba na ndenge na moneli yango donc eza nango désordonné olobi eza désordonné makasi marché ya Selemba ouais pourquoi parce que so landeli ba condition ya biloko ndenge bateka yango tie comme ntina nzela et pourtant ba fungwe pai biloko moko donc ya kolia mais eza mal protégé c'est pourquoi eza ko memela biso ba malade kirikiri pena vraiment maladie belé ouais ba biloko oteka sans protection doit à titre d'exemple aux zizi oyo utina nien donc pour zizi oyo mateli nien oui pone yako matela na kwanga qui empêche yango pour eloko te donc ça mo divagation donc biloko moko eteka mana loyenge donc et c'est la tape
ça kolia te. Réussi salade pour ça kolia. Ouais. Alors, aux aliments moko ba yimbo congolais de l'État. Ouais. Congolais du sang et de l'esprit. Oh, même l'esprit. Ouais, mon esprit c'est congolais. Oui. Mon sang c'est congolais. Oui. Le corps congolais, tout ça congolais de congolais. Alors, message na yo ya suka et ko kozala nini? Message. Pour ba konzi mboka même ba chef o ba okamba wenjo ya Selema o ba simba nini ou pas ndeko Kito Bernard. Ouais. Bon, par rapport na ndenge na moneli yango, nazo ko faire rappel ba telema ba tala na ba ordre ya kosala na marché parce que sika moko te bato ba kotambola ça qui est ordre mais bato ba ko moteka selo ba posa na ba ko mais selo posa à l'état donc l'état ko la teka ka awa a déborder comme nous sommes dans un pays donc na ko lobilango loyenge ouais c'est il y a ce qu'on appelle mutunyo sa dikaka ko sa ndinga lingi donc mutunyo sa amona ka ke chef azalaka te l'état azalaka te c'est que le bon il semble a ko sala yango alors message bakonza Selembao ya baksio nazo bila bakozi ya wenza Selembao ba meka ko chiaba makamuna en ordre ba chango bango nyoso baza na mipazi ya kotekela pe batala propriété pena ya wenza ya marché et ça rappelle bien quand même parce que nous sommes des humains bato ba ya biloko baza ba congolais c'est pourquoi le taux de mortalité est mati par rapport à l'hygiène service à hygiène pena ikenda na surtout na Selembao ouais service à hygiène ekenda na ibite soke kenda wapi bato nyoso basaka makambo ndenge balingi donc yango na ça menti rappel na ba chef ya Selembao mokalme ya kobonsa marché Selembao même ko tango soin ba maman ba oteka na bosoto. Merci beaucoup messieurs, le message est passé à Kondi Balandio. OK, merci. Na pesi pe ba kozi yango mbote bisi. Bon, na sali rappel, na sali exigence était RDC ba kolo bilana ti to sa bote bango mais balali nde pongi balamuka. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, merci. Mbote papa comment on a nani? Como papa Tsekizola. Papa Tsekizola. Oui. Mukongo Muyaka. Bayaka. Ovandi wa papa Tsekizola. Navandi na sena Kaluka. Ovandi na Kaluka apparemment Kaluka Selema obumbu makala. Nous avons esika moko Esika moko. Apparemment on les rappelle de la Selema oyo bien aleka bien. Ozomona ba mama condition ba oteka nango. Ba condition babiloko tozolia ezoteka malikolo ya potopoto wana eza mpona Selembao kaka te partout soki otamboli partout okende kuta biloko kolia likolo ya potopoto baterase ekundama banda kala me likolo ya biloko basalite ekundama na ekunda baterase yango nde bakoma kotekela biloko po tolia susu. Alors tozomona na Selembao amo bazoteka likolo ya potopoto yo ozali moko bampaka bakulutu baveki mingi na mboka oyo boye okoki koloba nini d'abord mpo na santé na biso moko bacongolais okoki kopesa biso mayele nini biso na Congo donc par rapport ya bisika mosusu biso na Congo vraiment nazoyeba te mpo na nini boye soki otamboli wa wenze nyonso presque ekoma biloko nyonso likolo ya potopoto otamboli okota na wenze okotaki meme okotaki ozalaki bien kobima na yo kozala bapotopoto etondi na makolo na bilamba bisika biso tozoyeba te mpo na nini mais okoti wenze obimi salite oyaki soin mais ntango okota wenze obima na salite mpo na bapotopoto etondi mingi na mboka baterase nyonso etondi okende kuta terase ya soin te. Alors papa message na yo ekoki kozala nini na bato baokamba wenda Selembao est-ce que bazala na baparti ya suivi mpo na makambo etali célébrité eza te eza lisusu te biloko ya nyonso ezosala lisusu te na Selembao Kaluka toloba makala presque nakoloba nde eza mpona bakomini nyonso makambo wana nyonso ya kokipe makambo ya tokotanga nini miyibi basali te makambo nyonso kaka na bawenzi. Mais alors tomonaka samedi ezalaka journée ya salongo est-ce que salongo esalemaka te bajournée esalemaka lisusu te ya solo wana ezalaka lisusu te salongo esalemaka lisusu te jour ya samedi ezalaka te papa ezalaka te mituka ya kobwaka basali te wana soki balongoli bakotya yango wapi
Alors message na yo na bakonzi ya mboka na bakonzi ya marché Selemba baolanda yo conseil ni be posa na yo ni osala po ba mama tera bosoto posa na ngai pona bosoto boye ebongi ezala baterase bazongela musala ya baterase basalite bima na baterase babatela biso ata mituka ta banini oyo ezali ke bamama babwaka basalite mituka iyaka kozwa basalite wana ekende kobwaka mpo soki mpe batiki yango esika moko ezozongisela biso misusu mipepe ya mabe batifoide maladi ya ndenge na ndenge. Ok, merci papa, le message est passé. Merci. Merci papa, merci. Mbote ndeko comment on a ni? Rebecca. Ya Rebecca. On y m'a mbote te. Mbote nandi. Oya midi so mabe hein. Ndimi hein. Moi où tu vas? Nauti wenze. Wenze nini wa? Ya Selemba. Où tu es dans Selemba? Oso minute oya lelo. Pointe noire. Tolia lelo pointe noire. Yebisa biso siko ya Rebecca. Na ndengo koti na wenzi. Ndengo ba utu osoma pointe noire, omoni ba mama ba teka na bosoto. Esa liono ndenge nini? Eza otala so caméra to sola. Eza da ba mesana da na salite. Ah ba mesana yo na salite. Ouais. Ba ngone ba mesana ba bateka rapo ba loba gouvernement ça les autres. Ba lobi de ya mingi mo remarquer que gouvernement est gouvernement est ça la rango eloroté donc ba baya na ba faut bateka na ba bongo. Mais lorsque ba teka bongo bi ke kolia biloko e vendre na salite ça comme la pébition malade de belo. Ba tifoyi des alliés ba bela ngo chaque jour. Moto sande. Oh nané. Mais orité combien de journalistes baleka a ba filma ba zwa ba parole ba tout changer exacté. Donc voilà exact mutem abe to ko ba to ba diriger marché à Selemba ou bien exact mutem abe à bourgmestre. Ah bourgmestre. Ya Selemba ouais. Ouais. Pour yende fois que lo ba ba konjo ba likolo ko ba bonisa territoire na. Normalement on a raison. OK. Alors était ko sali moko ba yimoka ya Rebecca. Ba tu ba ola na biso be so ki ba konji moko azuli ba ku ya malamu ya kolanda biso na moment oyo message na yo be souci n'était que ça congolaise okoki koloba na nini ebineti nani soit mokonza Selemba ou même chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi azuli bakuya kolanda yo souci na yo mpona mboka ben mpona moni wenda Selemba ou la condition souci ya kobongisa mpenza badépartement moni basana wenza liberté baya mpe kobongisa baclasse mpa badépartement mpo nzela mpe tikala chaque jour embouteillage bama baoteka tina prince mpenza souci na ngai eza mokonzi ya mboka aya kobongisela biso place oyo ekoma bien. Ok, merci beaucoup ya Rebecca, le message est passé. Comment on a ni? Jenny. Oyamba mbote te. Bonjour. Ya Jenny, ovandi koto? Avandi koto. Koto wapi te ya Jenny? Navai na Selemba una sanda. Vai na Selemba una scène na sanda kotako matadi. Yebisa biso toyena wenda Selemba awa wa condition ba mama ba oteka nango na bosoto otaki yo zali mwana ya Selemba ozali pe moko ba congolaise to ozali kanisi ne utepa na yo. Ikanisi oyo oyo bakozepa na ngai basalaka salongo mais salongo basalaka sango tomona salongo te. Oh basalaka salongo bamona salongo te. Tomona salongo te mpo basalite eleke ebele na Selemba. Ifaye bayala mituka minene bazolonga baya basalite tokomboli tosali salongo balongoli basalite batie na kati ya mutuka ekei toteka mpe bie te poani basoda bazolanda biso tozolanda biso mpo toteka na prince toteka na prince mpo wenze ezalaka te. Mais boyebi ke quelque part koteka mpe la prince eza mabe mama. Oui koteka na prince eza mabe mais sikoyo toza na wenze fixe te wenze koteka ya fixe toza nango te tozodiokama makasi mpo so basalaki biso wenze mpe ya bien tokoteka na bapresse te tokokota na kati tozala lezi tofandi tozoteka bakria bayebi ke basala bango wenze mpo na kati bakosa bapoisson bakosomba eloko so wenze eza te tozodebrouye kaka tokoteka na bapresse mpo tozoyeba ndenge tokovivre te tokende koyiba tosala kindumba toyiba mpo tosala nini so tosala kindumba tozodebrouye toluka mokemoke po tobokola bana. Donc apparemment souci na yo opesi ba évoquer ba biloko mususu bozana besoin la Selemba batongela bino pe wenze. Oui aider à la tanda batongi wenze te batela ka bino pe soin pour la Selemba c'est ça ya penser na yo. Oui alors bato bazuli bakuya kolanda biso ngai na yo basimba nini ya motuya oyo ezali posa na souci na yo majeur mpona wenze ya Selemba. Souci na ngai ezali ke
basela biso wenze moko eza ya bien ya monene biso nyonso tokoti na wenze tozoteka toza à l'aise basala bakomboli salongo tosati mpeke salongo balongoli bosoto na oselembao basali terase ya malamu ya monene oyo eza ke mai ezoleka l'aise mpo soki mbula ebeti awa mai okoka koteka te donc tozokota kaka na mai wana donc okasaka kaka neti presi ekomoko neti lisiba mbula ebetaka makasi mbula ebeti so mbula ebeti okoka te mai ezokita donc okoka lisiba ya solo ya wi mai ekita ebele mituka ekangami basalite ezowuta kuna na sana ezoyabo ezoleka na sa mituka etandami moeleka eza te burumese alobaka nini totalaka ye ko tovota ye nde bovota burumese na bino alors message na yo kasi ya suka mpona burumese na bachef ya marché selembao tokatana message ya suka oyo nga nazoloba basela biso wenze babongisela biso selembao oyo swe ezala na selembao wenze noeloka motu yana wenzo donc salite terrasse babongisa biso terrasse monene tozala bien toteka kitoko. Ok, merci beaucoup, le message est passé. Merci pour Belé, il y a différents points de vue, il y a population congolaise, oyoyo, Pesi Kongsena, marché, il y a Selembao, te découvrir en haut, Ngaïna Bino, Nengen Lobaki na début que tu es na Selembao, na Roloba Mingite, te découvrir en haut, Ngaïna Bino, condition nini oyo, maman, baza koteka en haut na marché à Selembao, bon moni, tu vas Pesi point de vue na bango, bon moni, condition, tu vas koteka na bo soto, tu as dit que les locaux koteka na bo soto, et comme memela biso ba imoka ba maladie kama maladie ebele vraiment alors na mokuse na na commentaire ko sala te mais o ezali ya koloba ke ba kondi o boye ko kipe marché à Selembao esengel na bino boye ba na kobongisa to moni ba yanki balobaka terme moko eloko epesaka yo mongo tango soin oui marché Selembao bozwaka o ezali bongo ba taxe ya l'état esengel na bino boye ba pe na kotia ngo popete to mona jour ya samedi botango jour ya bopeto kasi kokamwa makasi ezali ke na Selembao bosoto ezali na niveau ko sakana te na Selembao foin na Selembao babita basengi na gouverneur de la ville pe chef de l'état soki moyen ezali ayeba na kotongela bango marché ya Selembao po balongwa na koteka oyo ezali bongo na presse pe ba condition o ba koteka nango alors bozaki ebele ko na biso comme na biso na suka merci na confiance pe na fidélité restez toujours branchés ce côté na PS télévision tokutani bongo mbalasima merci na yo Bradley Zola qui était derrière la caméra bye. balinga bakima yo pona solo ya mapeka solo ya mutoki to solo nyonso ya nzoto Komi tungisa te pour solution na yo emonani. Société God Air ememeli bino crème miracle produit ya sika et salami na misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto pour okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Et l'on a crème miracle, Pessantunga oye kukani na yo. Les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, appliquant des essais tu vas. Ça élimine les mauvaises odeurs. Et ça dure 21 jours.